Na banzela mituka mitamboli penza mingi te. Bawenzi esali te, bitelo bizongisi bana kelasi na ndako. Na banzela mituka miye mibimaki misengelaki kotia lindala liboso po ete baye bazali kosala eyoma bapanza yango te. Bapne etumbami misusu mpe etiami na biloko misusu pona kokanga banzela. Baye bazali na nzela balobi ntina eyoma eye ezali kotalisa mpasi matanga mpe koboya ndenge mampinga ma Rwanda mazwi Goma na batomboki ba M23. Ambassade ya France ndamu na yango ezwi moto. Ambassade ya Rwanda kuna basali milulu bapandi mpe batie moto. Ebele ya bato bazali mpe nzinga ya ambassade ya États-Unis, ya Belgique pe misusu atako bayi pulusu bazalaki Rwanda epekisa kite bituluku bya bato kosala mobulu mpona kanda. Toyoka boko na basali milulu tokutanaki na balabala. Parce que ma parti politique était opposition, majorité, société ma kambu ya mboka. Nous avons les seuls partis politiques qui nous réunissent tous, c'est la RDC. Donc, maintenant là, au chef de l'État et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions, aux chefs des corps des institutions, les gens doivent comprendre que le pays est attaqué. Bolongola ba veste, bolongola ba tenir ba fête ba cérémonie, il faut tout en tenir ya combat. En commençant par les chefs de l'État pour que nazaraba oba na front va comprendre qu'effectivement toza na moment ya bitumba. Ebelempe ya bato mabe babata misima ya botelemi ya bana mboka pona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya na etando eke ya ekolo RTNC asengi na bana mboka kofungola miso liboso na baye balingi kobebisa nyonso. Toyoka Patrick Muyaya. Kasi na bitumbo yo tozo sala, ifoto boya kokotisa monguna. Ndenge tozo loba nikolo tozo beta sete. Moi ba nungu na moni na balabala. Na sololi na vice-premier ministre intérieur, na sololi pe na commissaire Blaise Kilimbalimba. O bazo sala makasi na banzela awa naza ko beta sete bandeko parce que bomoni na front diplomatique toza na raison sikoyo soki biso awa na kanda pomoni na ba mouvement wana badongolo miso baza pe capable bakotisi mbuma mabe okende o attaquer ambassade ya mboka songolo pakala na pekisi bino na tozo sala na ba instruction ya président de la république to manifester na kimia peto zala comme mouvement fou les ala le vitala to kende ko panza ambassade sunga biso mingi te na front diplomatique ya biso kanda ya Congo ba yoka kiango déjà et pas président kanda ya Congo ba yoka kiango et pas ministre affaires étrangères kanda ya Congo ba yoki yango pe pa na bino po bokiti na balabala et d'ailleurs pour na biso oyo salami na Kinshasa les amokier ça veut dire que Congo mobimba il faut tout élément neti mutu moko Edi Mupepe mokami ya wongisi ba supporter ya RDC yepe asengi na bana mboka kobebisa mboka te kozwa biloko ya bato na makasi te. Il faut tout défendre mboka na ndenge ya moyibi te oyo tomoni lelo eza kolinga mboka te parce que solo botala nzala ya lelo oyiba erobuki yomo omilieli mais obomi nzala ya bato ebele lobi po bandeko na biso nde basalaka place obobuki eza malamu te biso tolobi toza sima ya mboka sima ya ba FARDC po ete tobengana oyo nyonso aza congolais ya solo akoyiba te akobuka te mais oyo basambelaka bakosambela po guerre oyo eza guerre moko bamemeli biso yango injustement. Esengeli koyeba ete bato ebele mpe misala mingi ebungisi biloko mabango lokola ba supermarché ba boutique pe bongo na bongo bapulusu bazali kosala makasi mpona kopanza bato mpe kobatela bato mpe biloko na bango. Nathalie Sekabuoro Simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.